Bonjour la famille, bonjour la famille. Bon déjeuner dès ce matin, bon déjeuner, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien. Aujourd'hui c'est mardi, le 7 novembre 2023. Tous dans la carte, il y a bon déjeuner, tous en 15 minutes, il y a réflexion. Et que sunga ba couple ébélé, et que sunga ba famille ébélé, baza divorcé. Vraiment, tous allez échantillon, la biso exemple, et vous allez couple ya Kamere na couple ya Kofi Olomide na ex mwasi na ye Alia. Voilà, en tout cas, bon anniversaire na Amida Coxy 50 ans. C'est vraiment bien à Saleli âge na ye, à la Kisi yango, à Salisi yango fête. C'est vraiment bien. Bino bat bomba ba âge. Est-ce que beaucoup t'en a cinquantenaire? Et vraiment, bandeko nanga zomo kopo ti, kopo café. Bino mo boye beza bon déjeuner. Pourquoi pas maï ébélé? Vraiment, et ça va bien. Pourquoi pas aussi du jus? Et ça va bien. Vraiment, tout le monde biso na tongo. Et ça va kitoko makasi pour la santé, courage, vitalité, force, énergie. Et ça va bien. En plus, âge et avancé, vraiment, énergie qui t'a quoi. Biso batonzamba, pesa biso grâce chaque jour to kolaka. Vraiment, ça la biso esengo na mitema. Voilà, bande konangai. Toye vraiment to bandina nous na félicitations ndeka na isibino ya Amida vraiment to moni réseaux sociaux et ningana ki makasi pona ndenge Amida akei na pardon ndenge Alia akei na anniversaire ya ndeko na biso mwasi Amida et ningisi batu ndenge pe batu bamoni Alia pembeni ya première dame et ningisi batu benga vraiment à vrai dire ça n'onge loté na moni nango isa normal na moni yango pelo kwa makasi te ali ya kokende Kinshasa ezape problème te parce que akoli abotami na Kinshasa akoli na Kinshasa donc kozonga na eko ake abalaki mobali ya congolais et puis azabali kozonga Kinshasa azana droit kokende Kinshasa ndenga lingi bato kutu baza ba ekolo mususu ba Rwandais ba Burundais bavandi na Kinshasa basomi banda kokuna bakomi batuna bakomi bandeko na biso babandi pe ko postuler ba poste minene donc kozonga ya Alia na Kinshasa pourquoi communauté na biso bolinga kokomi c'est loko moko grave ate loko ezana ngo grave te bokomi ko vandela yango ba tembele ba analyse moko boye en tout cas bandeko nanga air moko na mona rango vraiment compliqué dans la société alors qu'il y a beaucoup de cas oyo boko kolobela oyo kolamsa conscience oyo kosala vraiment que communauté na biso kende liboso ou bien même cas wana bosali nango analyse mo ya kitoko en tout cas na pesi mama komo bambote ebele na analyse ya kitoko osalaki vraiment j'étais là na TikTok nzambe apambola yo apeso toujours mayele sagesse ya komema ba oyo balingaka yo ba oyo bakotaka na idéologie na yo omema bango toujours liboso. Voilà bande konanga to zongi liso na cadre CG na biso. Voilà bande konanga nga na yango na angle nini na angle ya ba couple oyo baza divorcé. Ta sauce ni bande konanga ba problème eyaka ebele tango batu ba divorçaka. To divorçaka kaka teke mwasi na mobali bo divorcé oyakei et puis nde na yebisaki bino ba problème ekomaka na ba épaule ya bana na biso soki bakoki kokisa ngo na mokongo te puis batiango na mabele ekende bana bakoki kozwa ba problème na kati ya ba vie na bango alors à part wana ekotaka pe ba problème otolobelaka te epai ya ba camarade parce que tant tozana ba couple ebele basalisaka ki camarade ya ba couple okomona ba camarade ya mobali ne o yakutaki bango bakomi ba camarade o pe mobali yakutaki na mwasi na ye bakomi ba camarade muso pe bayaka pe kozwa ba camarade ya sika ba camarade ya sika le mobali ake musala kutena ba couple mo boye bakomi ba camarade mwasi peta musala kutena ba couple na musala na muziki na wapi okomona bakomi na ba camarade donc bakomi famille okomona vraiment donc que ba couple wana bayaka pa ba couple oyo pe bakendeke boye bazana ba feti na bango musupe ba couple mususu basala pe réunion ba couple
Ba 5 couples, ba 6 couples, ba 4 couples, ba salaka ba réunion, ba voyage ensemble. En tout cas, et ça la makambwana ezaka ebele. Mais ce qu'on problème yaka na ka couple mo ba divorce. Tant ba couple ba zoka ba divorce, ba de konanga e baby saka makambo ebele. Mais na communauté na biso totala ka mingi oto yela ka liboso to ba kaka bana botala bana ndeni boko gérer bana bandeko e baby saka pe ba famille tant ba couple ka bwanaka ndenge ni to ko gérer famille. Est-ce que ngai siko de konanga moya moi si par exemple a divorcé mobali na ito kozala na ndenge nini. Est-ce que ya nanga zo lobisa isu mobile na été par exemple leki nanga zo lobisa isu mobile na été ba kaboni na ndenge moko makosakana te mwana nanga par exemple a divorcé or lobisa isu mobile na été mais sikoyo ba tierce personne o balobaka boko gérer yango ndenge nini. Est-ce que parce que wana za mwana na yo po kobwakisa mobali wana okangisi ennemi. Est-ce que même si ozoyeba ke mwana no tamusu pa za na faute même si ozoyeba ke yana o pele mso aza na faute tamusu pe yana aza na faute te mais bana baza na kati. Est-ce que bana bako accepter ke mama na biso alobisaka lisusu pardon koko na biso alobisaka so papa na biso te. Est-ce que bana ba accepter que maman leki na biso lobisaka so papa na biso te. Est-ce que ba camarade ko ba camarade to tchaka bango wapi bande ko divorce avant divorcer il faut tala tout autour de toi te kozala ka ba comment on dit les termes et yeligame ba égoïste te bande konanga to saka ba égoïste te. Donc, il y a même cas, par exemple, dans la Chine, il y a Karim Mokonzi. Tant que Karim Mokonzi se quoi divorcé, bah chinois bah balouki, bah comme il finga et vie automatiquement. Et zalakate bande konangai. Ce qui est bazongani na bango boko souka après boyo ko komi c'est lisusu mobile wana. Il faut qu'on paie sa temps. Moutoye ko prononcer le divorce les mêmes jours. Bolobi ok toyo kiyo. Toyo kapeli toyo mosusu toyo bandeni toko memango yengo moni ko tu leta zwa mayele apesa ka temps akoti kabino inane akoti kabino 6 mois akoti kabino pe 2 ans akati na divorce te au moins pe batumso baza pe bake ba retirer na bango yango bazongani pe bolingo lisu ya makasi. Donc divorce il faut totalela kango tout autour na biso et créer akaba conflit et créer akamakambo ebele. Par là, les gens ils vont dire, mais ma kamni maman la dana zazoloba. Et le koni ne salami siko na anniversaire, ya Amida na présence ya Alia. Bande konanga so boye bakate kamere azali ou bien azalaki petit penza confiance ya mopa ou ya Kofi. Donc camarade na ye muto masolo ya kati bande konangai. Sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan... Donc, c'était vraiment même loge, même idéologie. Donc, on peut sa caméra et peut ba conseil. Donc, bazaki vraiment ba camarade, donc bazaki ensemble, ba ye bandi bandi konanga. Alors, bande ko bande au monde peut pas faire une soit caméra et Kofi au Kibeta, Kofi ozala, donc ba makambo ebele a Kofi caméra ozala. Et le quoi ça ipende wana et ko sala ke caméra couple ya caméra ba ko mape proche na couple ya Kofi Olomide yena Alia. Donc bazala ki ba proche ko sakana te et ko sape ke ba komi Alia zaka mutu moko moi malili Amida za mutu moko un peu moi chocho pepe. Mais babande moi ko tampori ko solo la ko benga na moi mike en tout cas so bakutani bango na bango pe ba métis bazaki toujours ensemble. Mais c'est quand on a nani conflit nini divorce oyo to ko yeba yango ezaki nango ya c tant ye moko nde kwa Kofi mwasi amonike et komi pe trop c'est trop aye siko ko bimise yango na miso batu ba yeba
parce que ayaki pe kosunga ndeko na ye parce que bato bakomi kolobaka tomoni ke Kofi akomi kotambola mingi na Cindy, akomi kolakisa bolingo na Cindy, qu'est-ce qui ne va pas, eza respecté na mwasi na ye ndaku, eza respecté na mama na ye ya bana, entre temps bobosa na ke Cindy le cœur abota. Cindy abota na Kofi bana mibale, ya mwasi na ya mobali bazana écart makasi. En plus de ça, Cindy azwa bazemi ebele, bazemi ya Cindy elongwaka te neti elongwe, non, ya ye elimwaka. Omona Cindy akoza na zemi penza, ekomi 4 mois, 5 mois, ba moni penza pe mwana kobota ma mwana tel, mais après zemi elimwe. Oh non, yebisa bimeza ya solo, parce que biso tozwa makambo na source. Voilà. Donc, bande konangai, tango makambo na ekobima wana, et comment qui peut que Kofi na kamere bazalaki déjà pe na bakoma ki pe ko binomo boyebi kande Kofi azalaka umela pinza na batute. Donc bakoma ki déjà na moi ba tiraillement qui amitié na bango fomandenge ezalaki penza ezalaki te, et puis vraiment Kofi pe a soutenir penza kamere et makasi te na prison. Alors ce qui fait que bolingo na bango esilaki tango suko ba prononcer divorce bandeko nanga siko couple mibale bandeko bocha ba commentaire ya bo partager ba émission bo esunga kamakasi et pa bo partager ba communauté musu ba partager ba émission oyo e umela kapete et pe ça va conscience mais yo soko yo oyoki oko like pe émission te oko tia commentaire te. Mais so komonika mama la danos aye na bon matin te obengi mama la danos bikolozo sala bon mais eloko ni yo contribuaka na bon matin, eloko ni yo contribuaka na bon déjeuner na bon matin ezakaka eloko moko. Et au compte que bakanini contribution ezali like émission, partager yango na WhatsApp na même na batu 5 kaka, même na batu 10, même na ba groupe, surtout na ba groupe oyo kota politique, culturel et ba groupe de l'église, parce que makambo tozote c'est aussi la Bible, comment vivre dans la communauté, comment avoir l'amour. Bande côté mon divorce yé. Maintenant caméra na mida ba kozwa position ya nani? Est-ce que bako bwakisa alia bako tikala na Kofi? Est-ce que bako tikala bien na Kofi bien na alia? Bande ko place wana ezalaka mwa pasi eza ba sujet oyo to discutaka, mais bokolinga kokota te boninga ba sujet mingi ya rando na kati ya communauté. C'est ça le problème quand on a beaucoup des idées pour la communauté na biso, mais parfois tu yaka kolobangote parce que beaucoup tala yangote beaucoup préféré rando alors que ezali eloko mo ko komela yo. Tango balobi que divorce existe, tango balobi que la mort existe, tango balobi que quelque soit donc yeba que soko kebite ekope ko komela yo. Alors bande konanga tango to divorcaka na bana te, to divorcaka pe na ba camarades, to divorcaka pe na ba famille, to divorcaka na entourage, ba musuku tu na musala abande ko sala ta musu yena mobali ba ki musala moko ngale na sako mi matrin couple moko ba kabwana ki. Donc c'était difficile. Moi ça les mecs kotika musala, mais heureusement tous on ba tour ebelé. Tous on ba tour à tongo ya midi. Donc mou ebna train muta mandara na ba air nyoso alingi muso ko banda 13h, muso bandi 14h, muso lobi kuno banda 20h, lobi leke mati 17h. Donc tous alaka bongo o isaki ki ba conseiller ki ba bi mama yo lo kwa mobile na linga mingi ba tour a pokwa yo zoka no ba tour ya tongo. Et puis changer na yo place à Kobanda parce que ne batu basala na ba train bamsu babada na neti tolo ba neti tozana Londres bamsu ba ko banda na Victoria, mususu ayena ye ko banda na station ya Dagenham, mususu aye ko banda na station donc ebele etc. Voilà. Donc bande konanga ezaka pasi siko talaka le musu ozaki secrétaire à mobile na yo, mobile na za dentiste yo yekola ki secrétaire siko tango bo divorcer olongwe musala osana mobile no ndene bande konanga musu ozaki gérante na ba société bozaki nango au moins ki société na bino pe epanzani. Donc divorce ezana ba conséquences ebele, ce qui a fait que
Camere sikoyo bas na Kofi tellement Kofi pas à la kane boy bango sko bazo na bango position bazo soutenir na bango Alia parce que caméra moni pe kazana moi si les pe ya métis na kati ndako alinga kaye makasi eza lokola éclaireur nae eza lokola tu vois mona ka na modèle nae azana moi si nae tala kaka esala kaye ba joie moko boye a préféré batika na bango na relation na Alia Kena Kofi parce que ba mon pe Kofi azakana ingrat Kofi ay bani kovanda na batute donc c'est caméra qui dépassait beaucoup na Kofi mais tant on peut bakangi moninga il fallait yope obimisa pe ok debe côté la moi ça moninga pe ozo pe ça pe ba paquet pour nous soutenir moninga mais Kofi côté nae maboko makasi ba préféré na bango batika na bango nanani na Alia yango bomonaki Alia babengisaki ye na nani na anniversaire ya 50 ans parce que normalement contrat Kofi a quoi peut changer contrat na o ezakuna a quoi peut ko beta na anniversaire ya Alia et pardon ya Amida mais ayete parce que ba divorce na bango et ça qui peut que ba peut bazwa position même Kofi aza ba camarade na ebele bino bomoni Laura Sokoko ye azwi na ye côté ya Kofi abandisco koya ko chrétien Alia za kwa koloba bilobela ya koloba boy baza pela ba couple mususu ezuibo bandeko ezala kapasi botikala ba naître bolobisaka de côté boko toza batu boko pencher kaka soit côté ya Kofi soit côté ya nani ya Alia ndenge mo pe yo ndengo zawana oyebi yango bien pesa biso par exemple comment toi tu as fait tant yo divorce qui na ba camarade na mobile na yo ba camarade botikala ka ndenge nini ezalaka passe ezalaka compliqué et divorce et kabolaka makambo ebele c'était ça maintenant le problème que l'air bango batikali c'est normal ba beba yebanaki ba bande ko lia ensemble bande ko staffer ensemble et c'est loko ya gravité et c'est là comment il y a gravité oh communauté boloba et comme Amida Ali Akina Congo cela veut dire que Kofi Kutu bakosala boye et Cindy en danger exacté et puis kokuta na maman Denise bandi onga do yebisa bino maman Denise to peso babo de belé mais ngana zaka na somo ya famille présidentielle wana te nazalaka na somo ya famille présidentielle ya nani ya Kabila les fils te parce que basi na bango ba mikitisa na ba rang social moko oyo bakoki kosala ngo te. Vous comprenez? Bakoki ko aider peuple na biso mais bakoki ko zalate na ba contact ko maman présidente ko longwa ko kota la chroniqueuse mobo afinga ka mukili mobimba ko kanga ba photo na chroniqueur moko boya mobali afinga ka batu azala ka ba pétage na ba ndumba na ba sirène donc bande ko nanga et salaka et kiti sa carence sociale ya moi c'est mon condifoza na charisme. Na ko ko préféré caméra comme président bande ko na boy na ndenge na sens wana kiteke caméra za étranger na olo bakaka na mona ngakutu Amida zalaka na charisme moko boye koleka kutu mama Denise koleka même na mama oyo mususu mama di mama Olive donc pour nangai bato bazu subuna neti grave akangi photo na mama Denise akana couple président moi je vois ça rien du tout. Non, mon akutuke Ali azakutu na charisme, Ali azakutu na likolo ya mama Denise. Parce que Ali akutu a pesa kapenza tana ina buzoba te. Donc pour nanga esalanga loko mote. Non mon nango gravité. Vous comprenez? Non mon nango grave kutu te eloko mote. Donc non mon kutu tamso ba maman présidente ya ba Côte d'Ivoire, ba maman présidente ya ba Congo Brazzaville, bazakutu ba charisme, koleka kutu ba maman mi balé oyo ba ye. Donc maman oyo azaki na poto tanga yaki, il fallait atia charisme na ye maman Denise. Ye pa ye kokota bikiti si na théâtre, a bikiti si na ba chroniqueuse, bande ko selinga na mona kaye bango donc drôle. Na tchaka bango na ramo côté que vraiment na mwasi kutu atangite mama Bobila dawa tanga na epita ba classe ba kasite
Mais amitiaka na place na ya ki première dame, au sentir que maman Bobila Dawa, au sentir que maman Mobutu, au sentir que moi c'est donc bande konanga soko komi moi c'est mokonzi na kolia na kolata na batu oyo okangela ba photo, il faut tala banano ba est-ce que batu wana baza respect, est-ce que baza batu normal, est-ce que komema bango okukanga ka ba photo na batu bikanga te. Le bac aux acquis na masse moko boye kota la population, okende ko sala marche na wenze, okende ki wana eza autre chose. Mais yo penza oyamba olongwe kutu yo mtolongwe oye kota la mutu no boye afinga la population. Est-ce que bateau nyoso ya finga bako soutenir gouvernement na bino? Il faut ko yebaka. Faut qu'on la naître mutu afinga ka batu, to ko na ba relation na cesse. Oyo batu baroye bate ni photo ni conversation et gobima. Donc bande ko na batanga ko chité za bon matin. Alors présence yande ko na biso ali na bandanga ko chité eza problème té. Parce que e ba couple caméra ndé muté décider ba décider ki batika na relation nande ko mwasi. Eza te ke basa ba camarade té ba yebanité. Nde bamtu bazokanisa ali ya keba na amida wana za mose mobulu tala boy non ba yeba na kala balia batambola soki amida za mose mobulu soka lingaki influencer ndeko mwasi na kimobulu na kimoyibi alingaki influencer bandakala. Parce que balakisi binongo lelo la msu na anniversaire bino bokanti ke bayebani te baliana te bazalaka na bango bako